Original. Onkolo tika ete minoko nyonso etatola kombo na yo mabolongo ya bikelamu nyonso ya mokili egumbamela yo po yo nde obongi nango basantu nyonso toyemba alleluya amen. Alleluya amen. Kembona yawe, kembona yawe. Kolo Yesu mokonzi na bakonzi kumu mobundeli nanga na bitumba molili ngai kona yepateo tabanzela nanga to abana yolo tolandi pepe kaka magena monoko na ye afingaka bato tolandi ye kapota bata mokili fo tolimbisa surtout nga na limbisi ebele mpo na si na swanisa ye na bamba ye bamolangi me nakoma kosambela l'église nanga mpe nayaka yango oyo donc nabi kaka ifo na ya fo nalanda ye ti na suka na ndenge bakokunda ye donc mami nanga aza na liloba koloba soki aza na liloba alobi omoni biso toyaka kaka mpona na papi pepi azali mpe mwana poto akala lokola biso mpe bamama bana poto akala yango toakompanye ti na suka naa na mingi akoloba te olimo na ye po mabuna nzamba yamba alimbisa ye masumu na makambo alobi ke ya bato baya te na fafa nga na moto afafa atika balobi c'est pas bien o fafa ya te ye na fafa baa na problème te fafa ba ayebi ye kaka mwana kasavubu adele mpe amwasi na ye te adele ayebi kaka garçon mo ya quartier donc babilobe na alobaki nga na camarade ya adele to nazoloba po moto so ayoka donc biloba loba pepe papi pepe alobi mpona Adèle c'est pas bien Adèle amwasi na ye te aza mwana kasavu Adèle ayebi ye te aza mwana kasavu fafa mpe ayebi ke papi pepe aza semeki nde na ndenge ya kasavu mpe balobaka bongo te c'est pas bien biso toaba na Paris balobaka bongo te motu biso azomona lokola Adèle amwasi na ye te azali petit na ya quartier donc mamele yamba ye na kimia ke amene se reposer na paix tout ça donc toza na oloba te eleka kimaka kosoki malamu ça napesi bana kimbo te donc bana kotongo te na mawa mpona ya papi pepe cela yango moni biso tu tozawa bon lingo eza makambo nzambe moto apesaka nzambe moto azwa yango mona vie nde toza boye donc makambo tu tosalaka ezaka vanité de vanité oyo eza dernier hommage tozawa na château rouge na 18e arrondissement l'église catholique à Bernard na rue Afrin numéro 5 c'est pour cela yango moni toyebo donc ndenge ezwi ye yo kokufa nga na kokufa donc tokokufa donc tozalaka na mpasi na motema nzambe apesa kaka makasi na famille na ye apesa courage mwasi na ye bana ngo eza ya motutu talaka jésus ye moko aya na mokili akufa bongo biso bato biso banzeta mobesu esukela biso boni donc c'est pour cela yango moni biso tu toza me condoléance na famille courage nzambe ayambaka molimo na ye merci ibota nanga tango ngai nazongisa kembo lokumu sepa na yo Alleluya amen kembo na yawe kembo na yawe Alleluya amen kembo na yawe kembo na yawe makambo nyonso yosalaka
etondinga motema etindinga na loba lokumu ezonga na yo makambo nyonso yosalaka etondinga motema Yesu etindinga na loba lokumu ezonga na yo Alléluia, Alléluia, Toyemi, Alléluia. Yes, alokotanga na se, asabari na tete na ngai. Apisanga kombo sika, nango na yembeli. Yesu we. Elika ya basantuwe na yemela na ye lo yemela ya siga Hallelujah Kemona yawe to yemi hallelujah Kemona yawe ndeko na nyonso ekokomela yo zongisa kembo mpe lokumu na yawe po ende mokokisi na nyonso maloba koloba eza nango ebele ebi te na banda na wapio aloba mpe nini na masusalaka mpo na nga osalelanga ya kokamwa osalelanga ya minene malobe mati motema yango na yembeli yo Hallelujah, hallelujah, Kembo, Nkembo Nzambe na kati ya mboka elekelaka maele ya bato lolenge nini na banza Davide mwana moke na libanga ya pamba akoisa engambe Goliath lolenge nini na banza na kati ya ligulu Daniel akoma mboninga ya bakosi lolenge nini na banza mota masumu lokolanga lelo nakoma kote ya pe bato Yesu we elika ya basantuwe na yemela na ye lo yemela ya siga Hallelujah Kemona yawe toyembi hallelujah Oza maloba ya mowi tikaki ba mama bakota ye babe maserkei na ye ozomona ba mama bango oyo avancer malin gauche droite
tika ete minoko nyonso etatola kombo na yo mabolongo ya bikelamu nyonso ya mokili egumbamela yo mpo yo nde obongi nango basantu nyonso toyemba alleluya amen alleluya amen kembona yawe kembona yawe Kristu mpe asekwite kasi soko Kristu uzangi ntina soko ezalaki ya solo te mpo soko sekwa ya bato ezali te Kristu bongo bato bakwei koboyambi Kristu babungami seko So
tolukaka ye mpe akimaka biso totikalaka biso esengo kaka mbongo wana moninga wa biso ekomemela biso mpe makambo ebele na mbongo biso tosangana topesa mbongo po ye wana moninga wa biso asi akimaki biso esengeli tosangana po te tozwa ye toya na ye mbongo epesaka komika moninga wana akoki kozala na biso mbongo otondisi frigo na biloko ya kolia ndenge nyonso ozali na posa na ye kasi ye akoyi na ye koya otala moninga ya liboso likambo ekweli moninga moto ye akokoka nyonso te okomona esiko na mboka esengeli visa esengeli makambo ebele moninga moto azalaka na bato ebele tomona bango bazalaki baninga ya malamu mpenza na baninga basusu mokolo aliwa ndani yango alobaka oyo azalaki moninga na azala na biso ntango nyonso te mpe ekomaka ntango mosusu mwaye azala na biso te akoki kokosela biso makambo ye andima kokufa mpona biso ye aya awa konse obele mpo ya kopenana tosala moninga mabe kasi ayebisaki biso tolingana yango wana papi alakisi soki papi azalaki moto mabe mbelembele boye kutu awa te mpo alakisaki bolingo bwa ye lokola azalaki mobeti lindanda musicien alakisi yango na batala oyo nzambe apesaki ye musicien mosala na ye nini kosepelisa baninga ntango ye asali muziki kosangisa baninga ye akokisaki yango pamba te atiaki na bomoyima ye mibeko minene oyo euti epai ya yesu kristo na mobeko monene oyo akolinga lelo oyo ndeko papi azali kolinga biso banso na ndenge nini apesi moko ya biso libaku lelo eza samedi mbele na ngonga oyo moko ya biso alinga kosala mosala na ye basusu balinga kozala na kayu basusu balinga kolala ti ere oyo bazela na pokwa babima basusu balinga kokendeke soki bakoto basusu balinga kokende soki bawende to wapi kasi papi alakisi biso bolingo apesi biso libaku na libwa na ye toya awa toyoka liloba na ye yango wana toyoki liloba ya nzambe mbele ero toyoki kutu liloba te me papi apesi biso libaku na libwa na ye awa ye apesi biso libaku bolingo ndenge balobaka ezalaka flèche aller na flèche retour ye alakisi biso asangisi biso bongo biso sikoyo tokosala nini ndenge biso tosangani awa tokolakise mpe bolingo ndenge nini tokosambela mpona ye tokoya kobonza papi na maboko ya yesu kristo mpo yesu kristo alobi te ye azali moninga monene mpo ya biso tokoya kobonza ye epai ya yesu kristo oyo ayebisaki biso te nakokende nakobongisela bino esika mpe ntango nakosila kobongisela bino esika nakozonga nakoya kokamata bino moto na moto na ya ye ngonga mpo te nafandisa moto oyo ngai moko naponi na esika oyo ngai moko nalengeli mpo na ye lelo ekomi ngala ya ndeko ya biso atiki biso baye tozali awa ekozala mpo na biso libaku ya kotondo nzambe botondo nzambe yo moto opesaki biso ndeko yo moto opesaki biso musicien tozalaki na ye asepelisaki biso lokumu yango ezali kozonga epai na yo yango wana toyebisi yo merci yesu kristu toye kobonzela yo ndeko ya biso sala na ye oyo ye alingi se ndenge wana bandeko tokolakisa bolingo oyo biso tozalaki na yango epai ya ndeko ya biso papi oyo asangisi biso lelo pamba te tozali na ndako ya losambo ndako oyo toyebaka te yesu kristu akoki manso yango wana tobonzela ye epai ya yesu kristu kasi biso baye totikali liwa ya ndeko ya biso mpe esengeli kopesa moko ya biso toli soki yo ozali moto mabe na mokili mokolo kokufa banani bakoya bato bakoya te
yango wana mpe toli mosusu ezali wana tozalaka ntango nyonso bato ya malamu tolukelaka baninga na biso makambo ya malamu toboya kolukela bandeko makambo ya mabe po epesaka lokumu te mokolo kokufa bato bakotika yo bakoya te mpe bakoloba te ozalaki moto ya mabe kasi tosepelaka mokolo yo kokufa po biso banso ndenge tozali akokufa bato balobela biso ke tozalaki bato malamu totikeli bango ndakisa kitoko na mokili kozala awa na se ezali mpe na nzela wana ya kotika ndakisa malamu epai ya bandeko oyo azali na mato ya koyoka ayoka. Bye.
seko olikolo yango wana elongo na banjelu mpe na basantu bonso tokosakola nkembo ya yo mpe tokoloba ntango iso yo mosantu salisa biso tondima masenge nyate ebikisa biso mabe yame tokobondela yo mokonzi
tomona mokolo Yesu Kristo mokonzi wa biso akozonga. Na yo mokonzi, uya na pepo, ombeleko biso seko. Mokonzi Yesu sangani lokola bana balibota lioko mpe tozali kolela ndeko ya biso totombelana poto. Bandeko, awa tokokoba mosalamu akokunda ndeko ya biso papi lokola bakristu basengeli tokobondela Nzambe mokonzi wa bomoi mpote na nguya ya ye asekwisa ndeko ya biso akotisa ye omolongo mwa basantu Kristu mokengeli molamu mwa pata sikawa akumba ye omabeke azongisa ye omaboko matata bongo ndeko wa biso ayoka esengo elongo na basantu omboka wa kumu wa bileko. Maria Losako Otoni Gracia mokonzi azali na yo abenisi yo yango ya basi baso abenisi mpe Yesu mwana wa yo Santu Maria na mama wa Nzambe sambela kaka ya biso basongi sika mpe otango ya liwa na biso amen. Maria Losako Otoni Gracia mokonzi azali na yo abenisi yo yango ya basi baso abenisi mpe Yesu mwana wa yo Santu Maria na mama wa Nzambe sambela kaka ya biso basongi sika otango ya liwa na biso amen. Maria Losako Otoni Gracia mokonzi azali na yo abenisi yo yango ya basi baso abenisi mpe Yesu mwana wa yo Santu Maria na mama wa Nzambe sambela kaka ya biso basongi sika otango ya liwa na biso amen. Maria Losako Maria Losako Otoni Gracia mokonzi azali na yo abenisi yo yango ya basi baso abenisi mpe Yesu mwana wa yo Santu Maria mama wa Nzambe sambela kaka ya biso basongi sika otango ya liwa na biso amen. Maria Losako Otoni Gracia mokonzi azali na yo abenisi yo yango ya basi baso abenisi mpe Yesu mwana wa yo Santu Maria mama wa Nzambe sambela kaka ya biso basongi sika otango ya liwa na biso amen. Maria Losako Otoni Gracia mokonzi azali na yo abenisi yo yango ya basi baso abenisi mpe Yesu mwana wa yo Santu Maria mama wa Nzambe
bongo na tata pe na mwana pe na elimo santo lokola ezalaki awa libandela mpe sikawa mpe na bileko biso sekolo amen tosambela asekwi ko mokolo mwa suka elongo na bato banso bawei oboyambi kristu nzambe tangolu tokosenge yo otandela biso matoi ondima losambo la biso oyamba mosaleli wa yo ondako ya yo biso baye totikali na ino awa onse tolendisa mitema na mateya mayo tokobondela bongo okombo ya yesu kristu ona mei mokonzi wa biso obileko biso seko amen yambo te tobimisa nzoto ya ye na kosenge bino bofanda mpo na makambo mabale ya liboso bakotangela biso biografi na ye mpe na nsima moko ya bandeko ya sebene kongo sebene akozwa mpe maloba na suka toye awa mpona kopesa bobenisi mpe na limemia na respect na ndako ya nzambe nde tokobimisa nzoto ya ndeko ya biso na koloba na lingala parce que mai na lingala ndambo ezali na français na lingala kitaki na tulika na français né en 1970 de mère angolaise père congolaise à partir de papa Moluba maman angolaise père de 3 enfants 2 garçons et une fille Isadora 9 ans Junior Ipepi, à Kinshasa et Valentin. Marié 4 fois, divorcé 4 fois. Dernière épouse, Madame José Bobolo et pardon. La papi Abelaki, Oyoyebi, Ayaki Napoto en 1982. Na kolobaka apona esoki na obien ayaki na poto na 1982 azalaki collaborateur ya leki ya confiance ya papa na biso makiati a 1982 aye awa na poto nde abandaki kosala abandaki carrière musicale na ye azali ndeko oyo aréuni plus de 30 musiciens na balbum na ye 3e album premier album asalaki abetaki ndeko na biso oyo boyebi akolaboraki na viva la musika akontribuaki na Zaïgo la malaka akontribuaki mpe lisusu na quartier la vie aye koyebisa dernier cri oyo toyebi na Zaïgo ntiengo ya papier et album ya suka ezali intitulé na 18 chansons titre nango ezali ba petit joueur ye moko alobaki ba petit joueur soki oyebi na album wana te ozali petit joueur ayaki kobela malade oyo biso nyonso toyebi akotaki na hôpital le 27 nde ayeki kotika biso na hôpital ya Ndelo na yango mwasi oyo atikeli biso mama Kati Kongolo musicien bandeko na biso ya Kongo Sebene bazwaki programme mpo bapesa bayete programme tozopesa nde tozobima soki tobimi awa na salle tozali kobende direct na cimetière ya Pantene kolongwa na Pantene tozali na salle na 34 avenue du Vieux Chemin avenue du Vieux Chemin de 92 390 Villeneuve-la-Garenne bâtiment B salle ezali kuna nde pai tokobatamata donc kolongwa na biso awa tozali kobende na cimetière ya Pantene. Merci.
Nkolo Yesu mokonzi na bakonzi kumu mobundeli nanga na bitumba molili ngai kona yepateo tabanzela nanga pelibota nanga ango ngai nazongisa kembo lokumu sepa na yo. Haleluya amen kembo na yawe kembo na yawe. Haleluya amen kembo na yawe kembo na yawe. Makambo nyonso yosalaka etondinga motema etindinga na loba lokumu ezonga na yo. Makambo nyonso yosalaka etondinga motema Yesu etindinga na loba lokumu ezonga na yo. Haleluya amen kembo na yawe. Haleluya haleluya toyembi haleluya. Salokotanga na se asabdai na tutena ngai apisanga kombo sika ango na yembeli Yesuwe elika ya basantuwe na yemela na ye no yemona ya sika. Haleluya kemona yawe kemona yawe toyembi haleluya. Ndeko na nyonso ekokomela yo zongisa kembo mpe lokumu na yawe boyende mokokisi na nyonso. Toye ko présenter association la biso Akoje, toye ko soutenir communauté congolaise au tozaki éprouvé to na pasi to na sango ya mawa ya ndeko na biso IPP. Donc yangwana omoni toyaki ko soutenir communauté to présenter bango pe association na biso ezali Akoje o ezali ko aider communauté congolaise pe communauté angolaise pe communauté brazzavilloise na ba difficulté nyonso oyo toza ko se retrouver nango na mboka oyo concernant administration. Donc Akoje ezali association moko oyo ezo soutenir bandeko bazana ba difficulté ya administration. Ezali association moko oyo eza ko soutenir donc association de conseil d'orientation juridique. Donc mutunios o azana problème difficulté ya administration a hésité te a komona association Akoje eza association moko salami pona ko aider bana mboka pe bana Congo Brazza pe bangolais nyonso o bazana na difficulté ya problème ya administration na mboka na biso to na Europe mobimba parce que Akoje ezali association moko eza internationale. Donc yangwana toye ko annoncer na bandeko ba initiative ya association na biso. Voilà, donc toujours dans la même suite des idées. Voilà, c'est juste pour vous dire que Akoje, c'est l'association donc de conseils et d'orientation juridique et administrative pour l'insertion soutenue. Alors, sachez-les bien que c'est une association apolitique et laïque. Donc, ça n'a rien à voir de politique. Donc, il ne faut pas qu'on mélange les choses. Voilà. Donc, nous vous remercions et nous vous attendons. Donc, voilà. Donc, c'est un long projet qui s'est mis en place. Et donc, voilà. On est là et on va faire bouger les choses. On a trop de problèmes administratifs, juridiques, donc on est là pour essayer de résoudre ces problèmes. Voilà. Usalelanga ya kukamwa usalelanga ya minene maloben mati motema yango na yembeli yo. Haleluya amen kembo na yawe kembo na yawe naganga haleluya wo haleluya amen
nkembo nzambe na kati ya mboka elekelaka mayele ya bato lolenge nini na banza Davide mwana moke na libanga ya pamba akoisa engambe Goliath lolenge nini na banza na kati ya ligulu Daniel akoma moninga ya bakosi lolenge nini na banza mota masumu lokolanga lelo nakoma kote ya pe bato Yesue elika ya basantue na yemela na ye loyemoranga ya sika luyama kemola yawe toyembi aleluya onkolo tika ete minoko nyonso etatola kombo na yo mabolongo ya bikelamu nyonso ya mokili egumbamela yo po yo nde obongi nango basantu nyonso toyemba aleluya amen. Kolo Yesu mokonzi na bakonzi kumu mobundeli nanga na bitumba molili ngai kona yepateo na banzela nanga pelibota nanga ango ngai nazongisa kembo lokumu sepa na yo Haleluya amen kembo na yawe kembo na yawe makambo nyonso yosalaka etondinga motema etindinga na loba lokumu ezonga na yo makambo nyonso yosalaka etondinga motema Yesu etindinga na loba lokumu ezonga na yo Hallelujah, hallelujah, toyembi hallelujah. Kimbona yawe, kimbona yawe. Yesu alokotanga na se, asabrai na tutena ngai. Apisanga kombo sika, angona yembeli. Yesu elika ya basantue na yemela na ye no yemoranga ya siga Haleluya kemona yawe toyembi haleluya kemona yawe kemona yawe ndeko na nyonso ekokomela yo zongisa kembo mpe lokumu na yawe boye nde mokokisi na nyonso maloba koloba eza nango ebele ebite na banda na wapio aloba mpe nini na masusalaka mpo na nga Christian Akwasa oyebi bamama oyo bakomema nzoto na ye tobanda sikoyo kolanda maloba ya mowo ekuti komi misika ya dernier de mer pour respecte ye po ndako nyonso da Christian Akwasa message ezali epai na yo nokolandu Bruno Matadi Pierrot Leblanc papa eto tozolanda sikoyo ndenge ezali na testament ya liputu nokolandu Pierrot Leblanc Bruno Matadi
Etema Bangope, Fiston Makiadi, pour accompagner Nagolf, pour accompagner ma maman Oro, pour qui faut le l'accord et qui n'a combien. José Koboyo, Majaki Watunda, voilà, mère Ové, maman aussi Simbi. Les gars, les gars, les bosses, mati motema yango na yembeli yo naganga haleluya haleluya azopoya makambo nzambe bino voyez bien voyez papi pe kuno na azopoya masena nzambe mais yé moko na suka mi Jésus-Christ est Seigneur. Alors tu vois un exemple un exemple à Hollande. On a passé mal à passer Francino là pour à exhorter biso merci. Amen. Na bandi solo na ye aweza première fois na vie nanga mutu oya linga kufa ayo yebisanga kazo kufa. Zamba liboso to na cimetière à Pantin tête oya tout le temps. Mais j'ai été interpellé na papi pe ngomso aye na boutique. Abi pasteur na ekotala yo témoignage na zoloba moyi ba ko silaki likambute. Abi na lingo sambela ponanga. Ngana kanti na sambela pona epo abika ma lobi nanga vo sambela pona nga na yebiki na okufa mabi ngana za pasteur na sambela pona yo yo bi okufa pwana abi na yebiki na okufa sambela pona nga me na sengi eloko moko pasteur moko aliwa nanga na lingi oya oter mutu azwe biso sangwa liwa wazana bomoyi esala kapasi na bondeli nzambe po akufa te me po abika. Mais Nzambe oya za souverain oya simbi bomoya mutu. O Bible dit que l'homme n'est pas le maître de son souffle. Na suka na ngwa libondeli. Na bi ngana wa kote ya banani po sokufi. Na kote ya yo abi yebi sabatu wana. Ndenge Richard alobi que Jésus-Christ est Seigneur. Et ça batu ebele.
oyo bazalaki bamodele na biso tolandaki na mokili me na suka nango bandimi nzambe tozoloba lelo ana kati ya communauté lelo toza awa na mois d'août mois oyo ezalaka bato bake bavacance mois oyo ezalaka bato basepelaka mais biso lelo vacance na biso toyei kose retrouve awa na cimetière esikoyo bato balobaki na misala nyonso bazwi bavacance mais biso vacance na biso na communauté congolaise toyei kokunda bato mibale na kati esikoyo mutu moko te tosali défilé lokwa na boulangerie lokwa tosomba mapa bakundi mutu mosusu kuna bazelisi biso nsima bakundi mutu awa yo obosani likambo toye awa oyebi ntina nango te omimoni parfois oye komilakisa awa yango nayebisi yo ndeko liwa aza moninga na yo te liwa aponaka te kaka bato te bazobela nde bazokufa ata ngai oyo nazoloba lobi mpe koya boyeki kolela ngai me nasengi yo eloko moko yo moto otikali ata olingi oloba liwa na yo me nasengi yo koloba teke yo so nakufi oyo aya te koloba ngo te toboyi makambo wana na communauté sala video na oloba nalimbisi bato nyonso toboyi moto alobake so nakufiki ngani aya te tolingi yango na communauté te toza mosika bakoko na biso wana olobake ata boloba na motu te na matanga soki aye olimbisi ye internet esalami na YouTube esalami mpona opesa message olobake naza malamu napesi yo mboti mais internet eza testament ya mabe te yango message nazangi nango awa eza l'homme n'est pas le maître de son souffle lelo tozoteya awa tokomi lokwa bato moko pamba bapaster bakata noki nana te ya motu oza bakata tokokata toboyi te toyebi kosenga motu mbongo te mais toyekoyebisa bino yesu aza na bomoi toyekoyebisa bino ke bolati baveste na bapantalo wana mais soki maladi ekotika nzambe moto akobikisa yo tozobanga congolais moko te tozobakisa bino yesu tozobanga bino te tozoexplike bino ke nzambe aza na bomoi tozoyiba mpe bato te tosengi mpe teke bondimela biso bondimela nzambe nzambe apambola bino bien-aimé occasion oyo epesi biso tozosala priere oyo soki nano oyamba yesu te comme seigneur et sauveur occasion epesi bino yango oyo ngai nasala priere oyo ata nakundeli mpe yambaka yesu parce que tomoni vérité yango oyo yesu akosaka te amen. Seigneur Jésus, je crois que tu es mort sur la croix pour ma vie. Aujourd'hui, je t'accepte comme Seigneur et Sauveur. Je te donne ma vie. Mettez-la sur la main. Parce qu'il faut respecter volonté à mourir. Amen. Et ça, si l'on a un manque de confiance en fait. Il y a un frère, pratique qui va nous dire mon misatou, bâtir banzé mon aïe, va pas kundaï. Azal on a CSB, comme ça le bas, message joindre. Et puis après il y a un testament, dans la super. Merci beaucoup. Est-ce que vous pouvez poussez le monde qui est poussé le monde qui est poussé le merci. La ligne de transmettre message pour Odipi Natigaki et pas parce que à tout moment ou à tout moment fiston mais yo yebi ofandi na ngai bambula ebele bamakambo nyonso vi na ye nyonso toyelaki soki akoti mobulu mais sel repos ezala toujours na ndako na ngai donc ngai moto nayebaki kobimisa ye toujours badifficulté soki abimi libanda se retrouve alors ayebi yango mpe ke ngai na milie naza mpena mingi te donc confiance ezalaki alobi atikaki maloba alobi fiston voilà yo kotransmettre devant public soki eyeli ngai lelo lobi bolela te apreparaki album na ye oyo ezalaki na kati ya album wana apreparaki 3 chansons na kati ya classe B atikaki alobaki il faut balelela ye na banzembo na misato et puis 3e chanson ezali oyo asalelaki mwasi na ye mama kati bakovivre na ye ye moto amemi na kobanda ti na dernier jour na ye donc mwasi alela ye na nzembo wana asalelaki ye donc mibale ezali ya biso nyonso tu bandeko public biso nyonso tu
oyo misato ezali nde ya mwasi na ye yango nde moto akolelela ye na mokolo ya lelo parce que atikali koprépare yango nyonso et puis ya mibale atikaki testament oyo ngai nakotangisa parce que ngai naza l'identité fo napesa na moto mpe na leki moko atanga comme ça nakosala volonté na ye ndenge ye alobelaki ke esalamela ndenge wana ok ndenge alobelaki esalama ndenge wana et puis atikaki bamaloba alobi ke fiston zala observateur observé atikaki poids ya mokumba alobi lelo so nakufi poids epai aleki na biso ya suka oyo tobengaka mwana nsuka golf ke azwa charge akoakadre mpo akundama na ndenge ye alingelaki et puis alobaki ya mibale nokolandu michuri akoloba tout moment alobi fiston yokaka bien voilà donc mokumba atikaki et puis bafamille balandi bamisusu mais les deux principaux oyo atangaki kizola na nokolandu michuri azali awa alors banda nayaki torespecte bamakambo oyo atikaki il fallait kosala yango ndenge alingelaki volonté na ye mpo nyonso tu topesaki na nsima golf même ngai moko à tout moment tolekaka kota bapapa kota bamama et puis famille na biso nyonso ya paris tolekaka na maboko ya golf ye moto amemi biso na ebandeli encadré mokumba oyo nyonso tu ti na mokolo ya lelo ndenge tomi tokitisa koko lipinda na dernière demeure voilà naza na courrier oyo atikelaki ngai ngai naza na lineti te nalingaki petit frère dago soki aza wapi bon likambo te noko ana yo tanga comme ça ezala te ke oyo ngai nalobaki boye mais eza maloba oyo atiki yango nde torespecte donc ezoba siko yango wana au fait le testament comme tel certifié donc M. Dipinda M. Dipinda Dina Tiamundele objet décision prise définitivement le 25 mai 2017. Moi, Dina Tiamundele, dit Papi IP, j'ai décidé au cas où la mort m'apporte au-delà, je ne souhaite pas avoir Monsieur Lozolano Jean Dizagne, soi-disant mon oncle, qu'il assiste et qu'il ne fasse rien à ce qui concerne le deuil. Et qu'il n'assiste même pas non plus au cimetière. Donc, vous n'avez qu'à exécuter, c'est-à-dire à prendre mes décisions considérablement. Voilà mes frères. Yazagor. Anna, donc c'est bien moi, Anna. Fiston, Makiad, Golf Kizola, Darty Massamba, Léopold Bamba, Pierrot le Blanc, Lossi Afafa, Mete Weston, Christiana Kwassa, Kirua Claudine, Loris, la Congolaise, Bruno Matadi et Michuri, Chris Moulenda, Ilunga, Mamba Chako, Mans, Mabonga Willy Zaramba, et Thomas Bombe et Gilba Pouboué, etc. Deuxième personne, mon fils Valentin Dipindadina, qui ne vient non plus me faire à pitié sans sa présence, n'est pas souhaité sincèrement. Il faut que je sois enterré ici en France pour que ma fille Isidora Dipinda Dina vienne se recueillir sous ma tombe et que je suis bienvenu à je suis bienvenu à Fafa Molokai. Pas de problème avec lui. Lu et approuvé, signé Dipinda. En conscience, j'ai écrit mon souhait. Donc, c'est-à-dire, on n'a qu'à exécuter tout ce qu'il avait prévu. Voilà. Donc, c'est ça son testament. Bien aimé, avant d'écouter la musique, on voulait prier pour la famille. Nous tous, dans la maman qui est là, nous avons la maman Zali Awa, nous avons la maman,
Nzamba pese makasi. Après, basé ma gauche, tout le monde de la part là-bas. Est-ce que tu réponds de l'ensemble, s'il vous plaît? Est-ce que tu réponds de la part là-bas? ezalaki ernest ya papi mpona kokipe mwana na ye azali kotinda mbongo mpona mwana na ye junior ayoka papa na ye alo junior solo na papa haut-parleur qu'est-ce que le ciment? Attention. Oh là là. Allô, Junior. Merci, maman. Merci, papa. Junior. Testament en disant ceci que son fils n'est pas le bienvenu dans son enterrement. En qualité de l'homme de Dieu, j'annule de paroles de Ipepi, je l'atteste au nom de Jésus. Je demande à tous les parents, quel que soit le mal, quel que soit le problème que vous pouvez avoir avec vos enfants, ne maudissez pas vos enfants. Bénissez-les. Ne laissez pas de testament qui peut créer des problèmes après vos morts. Merci. Je demanderai à toutes les personnes qui sont ici, à la terre, je veux prier pour toi, je suis un homme de Dieu, il y a aussi un homme de Dieu qui est ici. Merci. Malgré tout ce que tu as attendu, parce que les gens t'ont averti bien avant que tu ne peux pas venir ici. Mais l'amour de ton père a fait de sorte que tu es venu ici, tu as respecté. Malgré tout ce qu'il a déclaré, moi je suis un homme de Dieu, je te dis ce sont des paroles qui sont sorties sous la colère. Dans son cœur, il t'aime bien. Qu'il n'y ait pas de remords, ni quelque chose que tu dois retenir, que mon père a laissé un testament. Si je le savais, on ne pouvait même pas faire la lecture de ce testament. Parce que j'avais dit au pasteur Richard, tu n'as pas encore dit parce que nous ne savons pas la contenu. Le contenu de ce qui était là-bas, personne ne le savait. J'avais tellement le discernement dit que lire le testament, tu dois d'abord savoir ce qui est écrit là-bas. Voilà pourquoi nous allons prier pour toi. Je demande à toutes les personnes qui sont ici, les hommes, tous les hommes, les papas, de lever leurs mains. Ils sont venus sur le top de ma boque. Moi, non, je suis venu. Ils sont venus. Ils sont venus Maloba. Un papu de Kalomaki. Nicolas Moinoyo. Pour déclarer Moinoyo. Moi, Nabiso. Condamnation mon côté. Et c'est Nicolas Moinoyo. Malédiction mon côté. Et c'est Nicolas Moinoyo. Tofumoli Moinoyo. Et ton dimier. Asa Makila Batongona. Asa Nabiso. Topambolié. Zambe. Limbisa. Maloba. Papa na Bibisaki. Nasina Moinoyo. Zambe Olobi. Tolimbisa. Ipepi. Azali Nzambete. Rebasaka Mabe. Tolimbisa ye. Zambe Okaimawa. Namarobol. Vous gardez les signes. L'Éternel est Dieu. J'annule toutes les paroles déclarées par son Père. Et je dis que c'est... Nul essence de feu au nom de Jésus. Nul essence de feu au nom de Jésus. Nul essence de feu au nom de Jésus. Nous attendons pour la gloire de Dieu. na boboto na kimia epai ya bakoko nzambe abatela ye mabe esalaka na mokili etikalaka na mokili toyebi ekei na campagne des artistes ezalaki mpo na biso le mal nécessaire tokosinika tokotongeka kasi na nsima tosepela na ye nzambe abatela yo na kombo ya baartiste nyonso ya RDC diaspora na oyo bazali na mboka topesi yo oboto kela na kimia kela na nyonso oyo ya mapeko amen. Merci beaucoup, ezalaki jina ojila nkembo nzambe
na kati ya mboka elekelaka mayele ya bato lolenge nini na banza Davide mwana moke na libanga ya pamba akwisa engambe Goliath lolenge nini na banza na kati ya ligulu Daniel akoma moninga ya bakosi lolenge nini na banza mota masumu lokolanga lelo nakoma kote ya pe bato Yesuwe elika ya basantuwe na yemela na ye Kemona yawe toyembi haleluya Kemona yawe mama Onkolo tika ete minoko nyonso etatola kombo na yo mabolongo ya bikelamu nyonso ya mokili egumbamela yo po yo nde obongi nango basantu nyonso toyemba aleluya amen Kembona yawe Hallelujah amen Kembona yawe Kolo Yesu mokonzi na bakonzi kumu mobundeli nanga na bitumba molili ngai kona yepateo tabanzela nanga pelibota nanga ango ngai nazongisa kembolo kumusepa na yo Hallelujah amen Kembona yawe makambo nyonso yosalaka etondinga motema etindinga naloba lokumu ezonga na yo makambo nyonso yosalaka etondinga motema Yesu etindinga naloba lokumu ezonga na yo Hallelujah Hallelujah toyembi haleluya Kembona yawe Yesa lokotanga na se asabdai na tete na ngai apisanga kombo sika nango na yembeli Yesuwe elika ya basantuwe na yemela na ye loyemona ya siga Hallelujah Kembona yawe toyembi haleluya ndeko na nyonso ekokomela yo zongisa kembo mpe lokumu na yawe po ende mokokisi na nyonso aloba koloba eza nango ebele evite na
na banda na wapyo aloba pe nini na masusalaka poranga usalelanga ya kokamwa usalelanga ya minene malobe mati motema yango na yembeli yo naganga taleluya wo haleluya kembo nkembo nzambe na kati ya mboka elekelaka mayele ya bato lolenge nini na banza davide mwana moke na libanga ya pamba akweyisa engambe Goliath lolenge nini na banza na kati ya libulu Daniel akoma mboninga ya bakosi lolenge nini na banza mota masumu lokolanga lelo nakoma kote ya pe bato Yesue elika ya basantue na yemela na ye loyemoranga ya sika luyama kemona yawe toyembi aleluya kemona yawe onkolo tika ete minoko nyonso etatola kombo na yo mabolongo ya bikelamu nyonso ya mokili egumbamela yo mpo yo nde obongi nango basantu nyonso toyemba aleluya amen kembona yawe kembona yawe haleluya amen kembona yawe kembona yawe kolo yesu mokonzi na bakonzi kumu mobundeli nanga na bitumba molili ngai kona yepateo na banzela nanga pe libota nanga ango ngai nazongisa kembo lokumu sepa na yo haleluya amen kembona yawe kembona yawe haleluya amen kembona yawe kembona yawe makambo nyonso yosalaka etondinga motema etindinga na loba lokumu ezonga na yo makambo nyonso yosalaka etondinga motema yesu etindinga na loba lokumu ezonga na yo Hallelujah, hallelujah, toyembi hallelujah. Hallelujah, amen. Kembona yawe, kembona yawe. Yesa lokotanga na se, asabdai na tete na ngai. Apisanga kombo sika, nango na yembeli. Yesue elika ya basantue na yemela na ye loyemoranga ya la dernière minute ya lobaka ya vie na ye soki ovai na ndako azobalangaka makati ifo lobela ngai nalobi ndenge ayuku tolobaka mingi koleka ngai na lobelo nini makati ifo lobelela ngai mercredi ake na nini DVD atie nzembo moko yaki ya franco alobilanga makati naningi olobelanga malobo baninga soki nakolela franco mpo nayebi nazalaki mwana mawa na kati ya quartier
Franco azwi likanisi azwinga na mosala nakomaka mwa moto na baba na biso barelation na sala na bakonzi ya Zaire basinga na zwa na tanga nombre te babengaka nga PDG na bamaster tokola ngai pepie na mbongo ya Lwambo nayaka Paris na mbongo ya Franco nasomba bilamba na mbongo ya Lwambo nasalisaka fami koko dipina ayebi nyonso nga nasala olobai nasalela ona yembelo yango wana papi tozalaki biso mibale partout tozala okende tozalaka biso mibale. On a passé de bons moments et des moments durs aussi, très durs même, je peux dire. À chaque fois, je balangai, ma kati kotika ngati, na lobai no na otika, otena tiko pour la nuit. Lobi na ngai po bino basi ozara boy, na lobi na yo. So ezaka pona liputa soki pona fufu biso la famille na soto boyaka mibali pona liputa to na fufu te loba soko lingo boma ngai wala nga fona na préserver nzoto na nga olobi na nga susu pardon makati tala mwana na nga mwasi tango zoloba bongo aza na ye bien important mwana azosilika nga bimi oloba makambo boye mpona nini na badernère semaine nakomobenga ye Papi Gainsbourg nabengi ye nga di Gainsbourg congolais l'homme qui n'a peur de mots mponi osalaka bongo alobi na ngai c'est ma façon d'être. Papi est pas ok, repose-toi en paix. Pema boboto soki epai tokendaka tobalaka kutana na mwasi ya bien obala ngabe mepai natikali na continue vi na ngai. Original